pour news. On a évité de qu'on a vu ça mati awa aseli biso explication est belé mais azobo ça na eloko o ba telemla ki makambo afali awa ezaki likambo ya mbongo parce que gouvernement ibimisi mbongo bangba pesa ngo fali comme si fali azangi mbongo azoki la mbongo fali okela mbongo te mais tant que comme la tour na bino ya ambassade ya Congo na Grèce et communauté wana ezali comme soutien ça kambongo gouvernement il y a likambo mbongo loko botelemla ki likambo papier wana likambo mbongo en plus papier on pesa lokuta ezali papier moko boye ba fondé na bon ka yimo beti ake ba bis ba ko tsango tina ba lion bendengini imagine toi na poto awa ngana sumi da ticket na ngai na mbongo ngada ya billet déjà paquet avion ou bien il y a train mais gouvernement effectué la biso ba bis ozomona ki papier moko boye fondé de toutes pièces ba créer bango moko mais non kenanga musika te ndeko na ngai non kenanga musika te si faire gola azana ba attaché de presse na yemoko te azana bato ba lobela kayete bolukile bato parce que c'est comme si Zakari soki akiko kuta na ministre na biso maman ministre na biso akiko lobela likamba fali et comme problème boluka pe mutabino il y a beaucoup de journalistes très intelligents na mboka wana bon les ça fait a créer pe journaliste moko boya bien akina pe ko plaider pour na ye kuna na ministère ndeko na biso awa changa munene muke s'il te plaît ndeko nanga news s'il te plaît changa munene ndeko na biso awa tozana ndeko na biso Lacoste akendaka le 13 mars l'année oyo basali résumé il y a visite na et pas madame la ministre bon il y a madame la ministre akendaki pour un concert na ye l'artiste chanteur Didier Lacoste a échangé avec madame la ministre au sujet de son prochain concert à Paris. Et namona qui refait qui débattait sur ça. Namona qui goulou mon côté, Spiritas mon côté, Wengemen mon côté, aïko lubila, ndenge de konabiso Lacoste, akene komona madame la ministre pour ma concert na à Paris. Tout le monde qui moutouma loba kité. Si ko fali, namoni place mo côté fallait que ne ko senga aide. Na makambo itali concert na ou azana politaire na assure. Politaire pas monene ou fire peut-être à kotikela ko zwa ngote. Namoni ko lobila ngote. Ndeko nanga kiaka. Tous à la série. On doit être sérieux. Moi, concert européen ça yo. Mon artiste na bino fait rigola. Tala ba auditeur na peut-être yo au sumrano peut vérité. Concert européen ça yo au lieu que obi misa souffle na yo na makamba fali. Pourquoi fali akoma nzuzi faire akoma soki babenga nzuzi ndane barana ba mapasa babenga wana ndaka na kuna nampia. Ça là moi effort beaucoup cet artiste na bino na 1 million parce que moi je ne comprends pas artiste le la faire rigola na grandeur na yi. Ba auditeur n'ezaka soki 165 000 ba auditeur ya fait rigola. Ça dit moni souffle bimisi awa ou ya kuluba bazongi si basali bakeli bo sala effort OK na panel ba golo isa bongo te ba golo c'est la honte pour notre artiste soit disant to Ramobondo c'est la honte tout le monde a mutu loko la fait rigola azaka na suki na 165 000 auditeurs wana moyembi toye awa na YouTube chart ndeko nanga yikiaka yebisa ba ndeko no bagolwa au lieu que bo faire souffrir mitu na bino makamba fali les temps au moins les temps hein ils sont en 3e position na YouTube charts ils sont en 3e position Vandisa ezate ngebu ezate numéro 1 Zakalara numéro 2 Inosbi numéro 3 Fali Poupa 4 toki na 4 Fere Azate na 4, 5e position Fere Azate, 6e position Fere Azate, 7e position Fere Azate, 8e position Fere Azate, 9e position Fere Azate, 10e position Fere Azate, Fali 11e position, 12e position Fere Azate, Toketi na 20e position, ceux qui a combien 20 Fere Azate. Au lieu que boya na ba sujet moko boya na ko bunda na pamba, fait d'abord vous savez un effort. Pour que nous streamer nos artistes na bino, pour que nous consommer nos vidéos artistes na bino. Très bien. Parce que ce n'est pas normal. Un artiste comme Ferregola,
qu'il y a beaucoup de fanatiques na Congo parce qu'il y a numéro 1 selon Bino, Bomobondo, mais il y a un classement et vous trouvez normal. Mais là, au Bino Boyebi, il y a quoi que le Balikambo, oh, il y a un locuta, qui est ce qui hérité à commission na Fali, et beaucoup de problèmes. Mais vous passez votre temps pour rien. Pendant que vous passez le temps de parler de Fali, matin, midi, soir, Fali a obéi à Stade de France. Fali sur le Stade de France, wana, ba disque d'or ekoya. Ba single d'or ekoya. Sur le Stade de France, wana, a grossé la source effort à l'occasion de l'okomosusu. Pendant que vous passez votre temps, il y a kolobela ka Fali, azongi sa kibwe, asala kibwe, baspela sa kiembo, bapesa kiembo ngote. Le commissaire va ma passe. Fali za kali passe à vérité. Ce qu'il fallait, c'est il faut qu'elle la paix à faire. Il faut qu'elle toujours passer la faire. Ce qu'il fallait, Zachary va passer à qui plaider pour la Ekuna. Il faut qu'elle passer la paix sous faire. Non, tout ça m'a pas été. Tout ça m'a pas été. Fallait comme on a fallu et poupa. Moi na maman Monique, na moi na ya Faustin. Faire gola, moi na maman Makese, papa na bipe kombote, même ce papa comme les gola. Ça dit mout na moutou, a aussi la makambo na ye. Parce que oya bino commune ti ya koloka nazo comprendre les kambote basa la fali il faut passer la faire oyeli biso explication awa festival là il fallait ba sungango ce qu'on festival ba sungango il fallait pas que tout na fali ko faire nanga sa bongo aza ayebi bureau ya nani ya ministre de la culture faire gola na batni ba bureau ministre te mais il y a un moment de kolanga news il y a un moment tu écoutes des propos et des déclarations au Mitouni, est-ce que Bato Oyo, est-ce que Mitouna Biso, ils ont ça la Michenga Monakati, est-ce que Mitouna Biso, ils ont ça là? Ou bien il y a un problème, Moko Bouye, ce n'est plus problème, il y a musique, et comme il problème, Moko, il y a haine. Et comme problème, haine? Quel rapport entre Festigola, Namakambi Afali, Yamakamba Fali? C'est faire Gola Nasa Festigola Naye. Mais Festigola, Moutaboya qui est le ministre de l'Intérieur. Et ça, pour la vérité, il fallait pour avoir un conseil de stade. Parce que nous avons parlé du peuple. Pour ça, nous avons dit. Il y a un faire tout à qui m'a côté. Pour ça, nous avons dit. Pour ça, nous avons dit. Il y a un moment, il faut arrêter. Allez soutenir votre artiste qui souffre d'auditeurs dans streaming. Allez soutenir votre artiste. Vous passez le temps de parler. Vous avez un stream raté. Moi je stream, je stream à Fali Poupa. Ah, on a streamé Fali Poupa. On a chana compte na ngabota ki isa premium. Hein? On t'a na chango soki na lokila ngonde gendini. Parce que ko bimisa langa awa. Vous que nous streamer, vous voulez pas streamer? Streamez votre artiste. Soi-disant, bon bondo. Mais mon bondo, va toujours comme maquillel, n'a pas panel, kofinga. Vous pensez que si ceux qui fingi héritier et le héritier qui a longue d'année, non? Et franchement, c'est bizarre, c'est dégueulasse quoi. Merci beaucoup, News. Ouais, merci beaucoup, Président. Ndeko Hervé, toujours au Caillou et toujours au Chico. Merci, Boda Caps. Eh, Boda Caps, Tony, président Tony. Merci la parole au Pessingaï. Merci beaucoup. Boda Caps, la ville est calme. Keba Peli un gros bima, presse Tony, Boda Caps, tout est possible. Boda Caps. Ouais, toujours au Caillou, Ndeko Hervé. Oui. Nazo zonge la président Tony Karamengte. Nazo répond man au smoke. Smoke. Smoky. Nakoye bisayo banda lelo. Yebaka yango mo wana bomployaka mingi yo ba local o baza ba locaux il faut longola na mutu na yo déjà. Je ne sais pas ce qu'on fait en Europe, soit au fait en Congo, partout au fait il faut longola ngo. Déjà ce qu'on fait dans Libanda aux international, au salamaram na bimara Libanda aux international. Tango yo solo bakene zaki concert ya ba local, ba locaux ba sangana ki Princess Lover. Oh ba bengi Princess Lover, az artiste local. Je ne sais pas. Bah, tout bayaki wana, bah, chéri, bah, nango tout bayaki. Parce que concert, on est aquí prévu, il faut betama 2 jours. Dans 2 jours, on a bah, artiste, musicien, tout le monde a bah, ya awa. Bah, loja, bah, awa. Tant na lobby, teke no likambo. Tant au gouvernement est beau, ministère intérieur est beau. Rôle, il y a ministère, il y a culture. Ezalini, tant bakota conseil des ministres chaque vendredi. Je ne sais pas non maîtriser ce jour, mais chaque vendredi. Kota lisa eloko wana. Pour concert wana, ce qui festival wana simba te to yebi ba délocaliser yango ba bisike bena ba site belé.
wana tolongwe place wana nakoya na monsieur excellence. Monsieur excellence, ne pensez pas parler bien français, il y a un des synonymes intelligence. Nego Hervé ozokabola muto mna oye. Oui, nazokabola bango parce que na kanya on so. Parler un bon français, avoir l'éloquence ou soit bon, vous manipulez bien la langue de Molière, oui. C'est un synonyme intelligence, c'était allez-y, beaucoup na émission moko ezali sur Afri Radio. Oyo ba producteur ya One Way hein, ba leki balobi to sali ba démarche presque nyonso. Pensez-vous mes chers frères, oza kongolanga muna fani na mboka na bino juve o azali awa tokoli na ya yebi na fani na mboka na 25 ans mo na fani na mboka wana. Na yebi ke na mboka na ba ebolo ba français. Ndeko na bino moko o azali nani manager ya Christian Ngani azana katwa une personne très intelligente. O toi fani na Brazzaville a yebi mo na mbali wana. A yebi très bien. Ouais, pensez, nga na yebi na nte biso tout yebi même na yemo excellence a yebi azaki directeur de programme na DRTV chaîne ya Dabira. Pensez-vous que no bako bengisa festival moko na mboka moko boy et outil bana ba bengisi artiste et que non l'état informé te ba komeli l'état te? Je ne pense pas. On a toujours raisonné le rôle batumo boy na balabala. Pensez-vous tant makambo ne komiko ya ba komate nazana émission o ngai moko na mona boke na Free Radio émission o ba producteur ya ferré bazali ba ya déjà ba bengisa ba tout baye ba s'installer parce que ba taki site na bango ezaki na nani na tata Raphaël biso moto même organisation o ya minene ya monde ce ka ba délocaliser yango ndenge koma na moi perturbation. OK na zongi siko na papa na nga praise parce que connaissez ba komaki déjà zala sur ba komaki praise na e bandel na zozong sa bino kane bandel na ngai na lobaki te que non po ba pesa ki fali il faut ba pesa faire na bi lorsque il y a eu de voix qui s'est levée na makambu ya fali na bi bien tant place zozo qui seza wapi oh ils ont pesa débat sur commentaire donc commenter sur émission ya nani ya héritier parce que yango ne mutezong ici yango héritier oyo akeli kolo makasi. Pourquoi pas? Parce que ça est un domaine d'abord artiste. Lelo to lobbyé par organiser le parce que héritier on a commis 100 lelo le bazaki na ma propos moko vraiment une heure contre Fali. OK? On a commis 100 lelo. Azali na makambo na epa uta ikozana nango ya mabe. Tangu muninga mususu oyo keno abimisi mbongo na abengi ba investisseur ba ya na Congo. Ba ya na Congo ba kotsa mbongo na trésor public. Et que non basali événement na yebo pour tous biso tout yebi tant fallait pour pas annuler parce qu'il n'avait rien à perdre il n'avait que beaucoup à gagner parce que ce qu'on organise qui concerne aïe à quoi il kokene na mosu musika ta kata qui n'est pas démarche mais faire au azaki ne lo quoi perdre parce qu'il s'est déjà investi na kati elo quoi na mes chers frères tout sur le temps que ma compatriote tout sur le temps que ma humain tout sur le temps ça qui fanatisme tout sur ba sentiment émotionnel tout ça on a musika. Tant que bimisi mbongo démarche ndeza wana na kozongi sous président tant na lobi bien événement oyo parce que ça événement offert azo bete ça événement bango tout ba betaka na bango ngo ba werason ba ferré ba fali ba Koffi Olomide bango tout ba betaka bazalaka invité nga na fani na Brazzaville ce que ça ba musicien na mona bazala invité na présidence ezali Koffi Olomide we RGB makasi vraiment wana ça événement ba tumsu ba bimisi batumsu basani ba créer yango parce que ça forum na sima forum wana pour ba agrémenter forum wana sima nango il faut musique et beta wana na longoli yango parce que toza ba intellectuel bisonyo surtout bozo na bandi bo comprendre nga boza na conscience ma na oloba na kozonga susu na ndeko na ngai nani analyse sur analyse pour na koloba ke non ministère ya nani ya sport et bimisa mbongo to mona côté vite à réclamater na kozong sabino c'est parce que to sani to zalaka na bobungi eza ministère à sport te mutako bimisa mbongo pona tourisme pona visite ya Congo. OK? Ministère ko bimisa mbongo ezali ministère ya tourisme nde mutako bimisa mbongo peut te kamboka na libanda parce que lui le ministre des sports soit le ministère des sports eza pona kotala makambo ya sport ou eza interne déjà ton championnat ya bien te to zalani c'est là où moni que non nazongi saki bino ministre Doudou Fouamboisa, ministre de Finance, il y a un Argentin République. Il y a des volets secrètement à se ressaisir, à comprendre que non, il y a des journalistes, soit on a posé des chiffres,
yaka na bureau nanga parce que comprenez que alingaka lekana to solo la kato tchaka ba fait na mesa to longa ki fanatisme je ne suis contre Fali mais na loba ki bien na ibandela nga bino nde bozo me manga esika nga na zate faire tant lobi que no ba streamer ba sala nini wana za yo na nani na yo okay parce que artiste déjà nga na loba ngo mettre fois évolution artiste par rapport à Sika ou Takine Sika Komi, évolution Zali. Parce que tant que vous benga que non, il faut beaucoup commander la Sabine administration. Quelqu'un qui a bâti sa carrière, ni Ferré, ni Fali, héritier, Kofi le Mibaba, Kofi Kotoko, ça pas une exception. Mais Michel Belé, ça la carrière na Mukeli. Batanga classe à Malungate, c'est fait, ça la guide entouré na Bato Malunga. Si Balongwa Lelo, au Bazalaki Lobby, Bakoma au Bazali Lelo, ezali na changement mes chers frères tous aura été fort ya bato to tsango na makolo non faire il est mal entouré asali pourquoi comme lelo oya azali à travailler au monde rabane connaît musu artiste balbara sur le plan organisation ya makambu na ya vie faire place wana ayebi yango mais nga na problème wana te nga problème na ngezaki na lobaki bien par rapport il y a 2 poids 2 mesures parce que côté bagolo ba oloba nga mo pena goloa mais nga na kota na nyona te mena kenda ki na ngo juste keno côté bazolo bezali ni batali festival oyo muninga s'engagea qui déjà il avait tout à donc azaki na beloko moko ko perdre parce que oya bimisa ke zati ya kotisaki preuve nenga na zaki na Kinshasa na kenda parce que moi je vis à Matadi na kati musana na kena Kinshasa pour na kota concert ou un festival wana mes chers frères nga na lobi ne place wana donc na ozela mama kolo yelo kwa azana posa na ngai na ozela na suki wana se prépare mon ok pendant très longtemps hein. Il m'a fait attendre pendant très longtemps. Il est en train de balancer des balles à tout le monde. J'aimerais tola litro pandego tola mgrape pas mignon na nous oui mignon toujours oui bonsoir panel na matika pona kiaka soki kiala soki h kiala hier zoloba déjà que non faire alingaka contribuer na ministère public ah déjà na poto na mboka bopaya azo puta ben poto ateka ba bien magui ha papa mbonga na ba cotiser pour ba pesa bor felena ba bato azo mona passe na est ali mbongo na buka to pesa mbongo na ministère public nous ba le couteau de pour la ni vraiment pour le couteau mignon ali sou mbongo nini oyali mbongo saki ba cotisation na zo beta concert pour na ko pesa ba est de fallait pesa te papa ah bon ndalo baba ki a soutenir bato baza deux concerts movimba pesa mbongo te concert ata mbongo ya baguette ali pa pesa te faire wana après tout yaya ka ajo daz akelo ko loba ke non faire alinga ka pesa même mbongo a contribuer le ministère public impôt ya pamba ya poto futa kate obeta concert te ka bien na restaurant après okoro konza ke mbongo tout ça la ba humain comme le to lobaka fait ner gouva go na zolo bake na ko kana yeme rezo makita kambango ote faire ça la commerce à l'okuta chala le bake national fali na chala na téléphone faire que 3 maisons ouais l'okuta bongo pour la ni mini côté on a tous na maîtrise na on on a contrôle bon c'est là na chop privé changa na monene mini on a donc na contrôle na ngote mais changa na monene tu on a papa na tu on a benago fongola papa fongola akioko akosi que non le marquis yemoto akoma ki chef ateka ki ndako ne lokuta bili fala bima loba na tia vidéo wa lokuta bongo pour la ni bata fero c'est là non bravo voilà tout ceci m'a fallu maintenant tu peux imaginer il m'a fait les marquings en ateka lupango qui vous 13 bis à Kitambo. Oh ouais, on a les marquings qui vous 13 bis. La vie, il faut pas être pessimiste, faut pas être lokuta, faut pas oser lokuta. Fira koteka lupango Kitambo po sala na ngonini po sunga nani po sala nini po sala na ngonini na les marquis on avait un producteur mututu ayebi yango monsieur Simon pour que le temps na ba disque wana soki les marquis bo mona bo Simon
Simon Production Jonang Lowe mutu oyo abimisa oyo apesa JB Mpiana disque d'or na yem tazaki producteur na biso koma ba mensonge ya lokuta vera okenoteka lupango na ya kitambo pole sala nini lupango ya kitambo po filmaka yango excellence on a commenté sur le bil sur mangalo bana non mais c'est là la salle est une affaire dans tout na kaka mikolo la tuni ndako ana ya kivu waso ikomba ezala ka OK ezali même que besoin ça na yé d'accord pana yebisa bino que batambolaka na lokuta lekola maître na bango to batambolaka na lokuta tu vois to bafani ne to bakoma lokuta to faire atasali kamote akosaka ne kaka to baso vivre na lokuta un peu na France au foot akate obeta ba concert à magui boteka ba bien na restaurant au timbongo na poche au kimi mbonga na est au liati le lot 3 concerts au foot akate après que le foot na ministère ya nino o que le foot na ministère kuna ko foot mbongo yoko ya ko faire ko foot mbongo na Kinshasa mboka ne moko kutu mbonga na ya bato baso mona pasi ali ngo agogoli ngo boka ko le foot na ministère botika le kuta na bino wana boko saka faire ateka le pango moko ba ateka soki de mapango améliorer ngo ateka ale boko yo kosa batoko faire ateka mapango walo kuta merci va loba na kiti na kiti ok o souffrir na eloko nini jusque là na yoki bino na mimio na forme ya psychologie na fungoli ba livre na tangi na même tiko lukana livre Machiavel pour nous comprendre te au comité kuna mystique parce que cet individu de Ashkiaka na bandeko na ye toyebi eloko booluka te po meza nini ezaka rapport collègue ya faire moko asali mission lobi makambo na ye to ezaka rapport collègue moko banachaki stade na ye asali ba plein na ye déjà ça salaki sold out na ye to comprendre bino te po meza nini po moko zoloba na mono zo divaguer trop na comprendre te ndeko na ngai na comprendre te Smoky Diable merci beaucoup beaucoup mieux obimisa masolo nini bwengaki bobeta soki bor nini nango kuna bablokaki est-ce que etali mutu te comprendre na bino ezali merci Naomi 12 bozobimisa kaka souffrance na bino pas autre souffrance bo souffrir moi je mutu souffrir na jalousie akomaka boye te ba jalousie eza vilain défaut oya aboma mutu pamba. Hein? Cet individu ndeko na biso Ashkiaka ye atikali po a martelé toujours na ba même makambo bandeko ne ba olela lela ndeko yoka premièrement stade de France plein bato ebele ba oluka biais au mwana te deuxièmement héritier musicien en Congo asala émission na ya Sisi na héros autant so la Chivas 3. Musicien Moussou Hervé Gola. S'il vous plaît. Musicien Moussou Hervé Gola. Na moment yo, so ça le qui Grèce, à Luka, à Sunga, monsieur le petit déjeuner, ni balukelaye, ressemblance. Donc, aïb magam na binoté. Boza calme. S'il vous plaît, boza calme. Grèce, parce que est comme ridicule. Je salue Ndekonangai excellence pour répondre à Bino très bien. Bape Sambongo, Bape Sate. Etalibino te. Mais vous, bozo kangaman. Non, comprenez. Cet individu de Ashkiaka a commis un niveau Ndeko. Christ n'a passé au port. Nous avons dit que tu as à bordir. Si on a été bordir, on ouvre la porte. Je vais m'arrêter là. Confirme parce que nous analyse déjà la Karaki. Non, bordir, écoute, bizarre. S'il te plaît, Nasuki ça. Nous allons bosser bimisa combo à bordir. Ils allaient nani. Dicap. Ah bah qui biso te le battre mais tout à bordir. Ils allaient pas bordir. Ils allaient au fin gâté. Bah tout le monde est comme ça bordir au fin. Biso la bordir ça au fin gâté. Merci Naomi. Ah bah bien Naomi, moi c'est Taylor Van.
Chris, Oh, oui, merci répondre cet individu de H Kiaka. Là, je suis né pour. Naomona même pas tina bo to balexaka ta bango bazongaka tenga to beta elongo na biso bo tenga etali biso te to bambanda oh osa vi na bino bomona biso na wenge boni boyeko osarande warrior lelo pena ya moni ki warrior là dans la fali fil pena solo tant fallait autant bata na banda lona biso to mona oh on a mis à la mine. Bon, merci beaucoup Kulutu Info pour Babo qui m'a papa baling m'a Kulutu donc yoza Kulutu donc merci beaucoup Kulutu et bandegoto tapoter live et ça bien Chris toujours gayo et na mon sponsor warrior toujours mitungisa mapamba j'ai là pasteur Magoda pasteur Magoda s'il vous plaît. 2 secondes aujourd'hui. Pasteur, yo pe loba 1 minute. Ozo ba 2 secondes. 2 secondes déjà on a lobby te ça c'est 5 secondes. Ah, mais 5 secondes. Loba mais 5 ils sont déjà depuis que banda ko loba ti sigo 5 déjà les cas kiti. Mais ozo tika na loba te. Ozo mitungisa mapamba. Zela, pasteur Magoda, s'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît. Zela, toujours le on est en 1 minute, tu vas seconde, tu es en 1 solo belati. Ok, pesa na 1 minute, 1 minute. Si vous savez que pesa 1 minute, vous allez vous matagi li bosso nao. Yo ne mtozo perdre batana ba, ngo na yo zela na bandego ba matagi bosso nao, va s'exprimer après na repé sous parole, s'il vous plaît. Donc respectez bandego ou ba matagi li bosso. C'est bon, c'est bon. Merci. Ndeko kombo ndeko nanga nani? Ndeko wata toujours kayo. Ndeko wata shu, soki wata show toujours kayo. Wata show bonsoir. Wata show toujours kayo bonsoir. Wata show moi volume, moi voix et ça bien toujours qu'on a annoncé. Pour na kayu na ibika moi minute moi vite fait. OK. Bonsoir non na batutu baza on apprenait na yoki nazalaki na se na banda olandela makambo ndenge zokende ndenge batutu bazolobawa na kutu individu moko boya lobi awa abiki o bambisie tu bazaka maele te mene wana nde okamwisa ngai po mutu na mutu mene oui mutu na mutu amiyebi place ne atelemeli oyebike bafali wana so bazaki maele alingi aza ndenge aza wana te wana ta wata ndenge azosexprime wana na émission wana ya Papi Mboma wana bamakambo wana azoloba wana so azaki maele akofanda wana aloba bamakambo wana te omoni ezalaka bamakambo moko boye elandaka biso omoni soki oza na mwa baproblème moko boye bon na olobaka kaka ndenge kaka naloba baproblème moko boye ya familial babiloko moko boye oyiba eloko ya mutu oboma mutu donc bamakambo moko boye ya osala bato mbeba bamakambo moko boye ya mabe elandaka sikoyo so elandi yo naki mayele ya bumutu wana ozalaka nango ekimaka nango omoni bafali wana osala ba Stade de France wana donc eza makambo moko boye eza rêve mpo na biso bakongole me na biso nde toomona yango na miso mosusu po so totali ata kota ba Nigeria wana so bayoki ke mutu na bango moko boye azoyobeta na bafrance kuna babale na boy wana badavido wana tala ndenge bayindisaka donc bango nyonso bazalaka nanu liboke wana oloba kutu mobondo te bazalaka liboke po bakende kuna bayindisa ezala donc soki asilisi wana nde sikoyo bao bakoto oyo bazongi bao ya koto oyo bazongi ezalaka bongo na mboka mobimba ezalaka bongo omoni fali bamakambo oyo ayosala eza neti bamakambo oyo ya baekipe nationale wana donc équipe nationale toyebaka lisu te oyo aza fanatique ya Imana oyo aza fanatique soki ya Mazembe soki ya Lupopo so bani te toyebaka na biso te donc biso tu na kati kuna tozala ambiance mais soki match wana esili mutu na mutu azongi na bakwe na ye ne bamakambo oyo sikoyo fali alingi asalela biso na Stade de France wana donc il fallait tozalaka ensemble po tosunga eloko wana esimba nanu po bamboka mosu bafanda nye ebongo biso tobanda kobunda ndenge tobundaka biso na bamangala na biso mene so omoni bato mosu bazomata koto oyo te mpo na nini soki
musicien ya Bovin bapesaki ye nini te. Bon ok soki sikoyo biso tolobi po fali abeta martyr wana. Est-ce que fali bamema ye na ba hôtel blindé wana po bango balobi ke o batindela musicien ya Bovin ba hôtel blindé wana. So bakare ya binene wana neti ya baguerre nayebi te so bando kende guerre na stade de martyr wana kobundana nani. Donc ozomona ke ezaka makambo moko boye Amana osani oyo akende obeta ba stade de martyr wana so nayoka mutu moko alobi ke o batindela ezo ba hôtel blindé wana bakare ya baminene wana sikoyo nayebi te soki wana stade de martyr bakare ya guerre wana kuna bando kende kobunda guerre na nani. Donc ozomona ke ezaka makambo moko boye soki olingi olobela ngo ifale ka mwa bwanya ezala wana po ebake nazoloba nini po na suka epesa nini bakare wana ok fale abeta kuna wata beta kuna wazeko ata soki abeta mpiaka yepe abeta kuna est-ce que batindela bango blende wana batinda bango te mene sikoyo soki fale alingi abeta na Stade de France soki batiela wana etali mutu na nini encore neti bato ya libanda bamisien mosusu wana etali bango na nini etali bango na eloko moko te. Donc ezaka bamoni te azokende otale musa drapeau ya Congo wata lobi na émission bien Barcelone balé combien ba équipe ba Italie wana balé combien et bongo soki fali aller moi 10 000 on a kutu 10 000 wata zaki na raison fali ba pesi ye kutu muke fallait babakisa soki bapesaki soki pe bapesaki te mais soki bapesaki wana bapesaki muke pozo kendo tombola pe drapeau ya Congo na ndenge siko ya ndule po Congo bayebi biso na ndule oyebi kata ndenge tobeti ba Nigeria wana bal wana avant na ebite so bomona ki ba Nigeria wana ndolo baki Congo eza rumba donc babando kalikile kutu biso te na kota ba bal wana ya wana babetaki biso nano bimoko boya tongo pona koyebisa biso te bino bokendo zonga kobeta rumba. Mene match e baluri makambu nyonso ezalaka bongo donc il fallait mutu moko boya telema po ba mosusu balanda na nzela wana donc nzela o fallait azokende nango biso tout toza na sima na ye il fallait affaire wana esimba po ba togolais ba angolais ba Brazzaville banani ba Brazzaville kutu bandeko na biso to ba munoko moko wana etali nanu bango te ba Camerounais banani ba yeba kete ya na mise moko boye ya Afrique a international ndeko wata ozoloba na obia ma biso asiko makambo ya bekolo to betela yango pena CTT donc kote wana longola na kote bekolo to ba kota nationalité ya ba mbuka sponsor tozoka yo fungola micro sponsor tozoka yo maga mikolo yo beta no ba 12 problème té toujours talaka na misu toujours jimbele et tolo c'est mieux on préfère de parler on préfère que tolo ba souté tout talaka na misu et nzambe moka yebi toujours kayo la peste binombo te tout le monde lobby te kene na église na bine fongami papa toujours ka sponsor. Bonne soirée. Na news sujet exact ngalinga recadrer dans le sujet parce que bato baloba oyo s'attaquer na mutu mususu oui ça vraiment exact ça ligne pardon s'il te plaît. On parle de par rapport à sortie médiatique hérité ba propos teni nae on fait ça va vana kita mon frère individu na longoli komba individu kozaka ndeko na ngai. Papa kinenga osambela. On parle par rapport à événement, par rapport à ce événement, on parle par rapport à sortie médiatique héritée. On fait une résumé par rapport à des choses que l'héritier avait dit. Et c'est ça, plus tous allés les Rwanda. Et il va te belé, puis je vais toucher peu mon côté à faire rigolo à peine, l'année là, tu as fiche faire rigolo. Ah, ok. En fait, il y a des héritiers au bas qui et tout. Mais il y a un problème où il faut qu'on ait la mentalité congolaise. Bon, moi, ni warrior, ni nani. Question moi, il faut battre après les 3 mai. Nani a gogi ko relever défi et c'est qu'il fallait au même musique. Très bien. Ce qui répond à ces actes places, ça veut dire que tous les débats, ils communent en non-sens. Comme le frère Autoloba, les gens veulent parler pour que Bachaba Toka. Il faut qu'on relève le défi au temps là. Le gars a mis dans le boy. Après les 3 mai, parce que discussion on est surtout au salon avant le 2 mai. Mais après les 3 mai,
qui va pouvoir encore faire quelque chose qui peuvent bouleverser le monde? C'est là où il y a la question. Alors, question là, tant que musicien, il y a de ceux qui ont bouleversé tout, c'est-à-dire qu'ils ont payé bango soit nervosité. Il y a de ceux aussi qui va comprendre que dans le mi-temps, les règles du jeu ont changé. C'est comme Nela Lobara, attentat, il y a World Trade Center et Salamaki à New York. Les règles du jeu ont changé. Parce que deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, Fali a commis le rôle à moto, a mis rythme, il y a musique, il y a Congo. Aux à la Warrior, aux à la Golo, aux à la Polydor qui a. Aux à la Nani. C'est-à-dire que tout fonctionne au rythme na nengeye à Rosa et la Makam. Alors, il faudrait conclure par rapport à ça, je pense que la sortie médiatique et héritier, c'est logique. Il a compris que les autres bêta, il faut qu'on s'y range dans un rang. Stratégiquement parlant, c'est une bonne communication. Il n'a pas d'autre choix. À une époque, Nani, comment il s'appelle? Bailo quand Oridi a mis sa bêtise album ne kange. Tant ou kaka phénomène ya wenge panzani. Jibena were ba bimabwe. Bailo kanto azoyo kana soute yemo le bail ke mboule bandi fona se ranger. Il n'y avait pas d'autre choix. Et wenge a 15 ans. C'est la même chose que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Moi, je suis pratiquement fanatique de JB, mais t'as pas d'autre choix. Il faudrait savoir que le gars a tiré rythme à Makam. J'ai vu hier, j'ai suivi la vidéo où il y a auto-publié en marche Stade de France. Le gars a tiré avertissement, Moutou a utilisé l'imaginalité. On n'a jamais vu ça dans la musique congolaise. Pas moyen aux vidéos où tu as en miniature, pas moyen aux polémiques sur Yango. Et que si tu mets ça, on te fait sauter ton compte. Qui est le musicien a déjà fait ça? Mais sur ça, la continue. Mais la question est qui est le musicien? Voilà pour faire qui est le musicien? C'est-à-dire qu'il est en train d'écrire les nouveaux règles du jeu. Malheureusement, on doit subir ça. Soit tu l'aimes, soit tu le hais. Hate me or like me. C'est-à-dire que soit tu m'aimes, soit tu me hais. Il n'y a pas d'autre choix. Et c'est ce qui devient très difficile. Soit tu restes intellectuel, au vendu, au constater musique, quand on a constaté, au peut nos commentaires, dans la live, soit tu souffres, il y a défendre l'indéfamable, il y a raté. Tu vois, comme Batum Soso, mais on va voir ça le 2 ou le 3. Parce que ça, des fois, ça revend à ta cause. C'est ça le problème. C'est-à-dire, le gars, il faut savoir que le gars est en train d'écrire une nouvelle page. Il y a musique congolaise. Cette musique congolaise avec des intines à 100 et que Kofi, papa, on a 20. Malheureusement, le gars n'a pas fait 25 ni 30. Ah, mais on a 60. Donc, il y a encore un autre cas entre des gens qui ont musique, qui ont Olympia Zénith. Merci. Et comme ils sont dans la stade des Martyrs, la stade de France. Ça devient très compliqué. Donc, sur ce point-là, il y a ça qu'il faudrait comprendre. Ça, si tu ne comprends pas ça, tu dois souffrir. Point bas. Donc, par rapport à héritier, c'est logique. Et par rapport à Ferrego, là, en réalité, bon, pour moi, le gars a réussi sa vie. Hein. On ne peut pas l'enlever. Ça, il a fait son business et tout comme ça. Il faut savoir aussi Ferrego, là. Ferrego, la banni musique en 96. Aujourd'hui, on est en 2006. Avant, dans nos musiques, on a banni dans nos musiques, il y a les bandes. Après, il y a en 96. Donc, il a 30 ans de carrière. Peut-être cardio. Ils ont contre cardio. Ici, comment on a souka. Il a déjà réalisé beaucoup de choses par rapport à sa vie, ses enfants et tout comme ça. Il y a stade de France. Peut-être que c'est compliqué. C'est juste ça. Bon, merci.